Nalandi sikoyo direct oyo live Tigre Noir asalaki. Nalandi yango sikoyo ebandeliti suka. Bolingo. Bolingo. Yaba être humain. Bolingo. Relation. O etali amour. Ya mwasi na mobali. To ya deux personnes. Bolingo. Bandeko. Tigre Noir. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Noirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Tigre Noir na landi live na ye e bandeliti suka. Ya bandaki na français a koti lingala. Basali pe bien balobane alobana lingala. Pote toyokango bien pe ngai papa robo na yeba penza moto azoloba soko ezali Tigre Noir. Alors lokola na sololaka mbalebele na Tigre Noir pe batin emilai kokota ki na lingala na yebike oyo azoloba ezali Tigre Noir. Mais makambo oyo alobi ebandeliti suka na bosani Tigre Noir oyo kaka na sololanga na ye. Na kanisa bandeko bo comprendre eloko na lobi. Tango na yoki na lingala, na yoki ebandeli kaka na yebike oyo eza penza Tigre Noir ezali moto mosusu te, moto moko pete a imité Tigre Noir. Mais tango siko na landi na ye komona ke Tigre Noir akokani te na vrai tigre oyo asololaka na ngai, pamba te abongoli makambo. Amemi makambo na ndenge moko, dimension moko, na bosani ke oyo azoloba eza Tigre Noir. Parce que makambo ebele oyo Tigre Noir alobi na émission wana, na kosa bino te, Tigre Noir pa yebi yango, pe nazala ba enregistrement, même na WhatsApp otosolola nazala yango, ya direct kutu, ekota kaka automatique, ata kutu na yambi telefone te, soko bengi, yango ya enregistré kaka. Donc, nazana ba makambo otosolola na ye. Alors, Tigre Noir, tango nalandi émission tina suka, na zongi na tala ba enregistrement, soki mutu nanga mutezo sala berer. Na yoki lisusu makambo otosolola na Tigre Noir, na yoki, na moni Tigre Noir, asala erreur te modèle solola nanga. Mbala liboso, mbala mibale, na ba makambo ya a repeta ndenge moko ndenga solola nanga. Mais ekokani jamais, ekokani te na oyo asali émission. Bandeko eloko na lingine ebisabino, live oyo Tigre Noir bayambiye, ekokani te na live ya Karine Mokonzi bayambaki na Marie-Laure. Karine Mokonzi bayambaki ye na Marie-Laure sans ko préparer émission, sans que Karine Mokonzi ayeba makambo bakotuna ye, pe Marie-Laure ayeba ba réponse Karine Mokonzi akopesa. Bien sûr nazalaki te, mais soki botuni Marie-Laure akoloba ezalaki préparé te. Soki botuni Karine akoloba ezalaki préparé te. Mais ya Tigre Noir ezalaki préparé. Nazalaki te tango ba préparaki yango ndenge moko na oya Karine na ya Marie-Laure. Mais eloko nini etindi ngai pona lobaki ba préparaki yango. Parce que Tigre Noir, tangu abanda kosolola nanga, tangu azobetelanga masolo ya vi na bango, bien sûr nga nalinga koyoka te,
me ye soki abeti ere moko natikaka aloba mpo soki nazoboya akomona nga neti nalingi nasola na ye te. Natunaki mpe bakestion te natikaka ye aloba soki nga nalobi kaka nadeviaka sujet. Donc elakisi soki Tigre azobeta lisolo ndenge azoloba na badireki wana nga oria na pose question na posaka te na koti lisolo mosusu Tigre Noir na monako na bemve moko ya bien ya lobi te oyo monaki mosusu na sombi mosusu donc na deviaka sujet po kaka lisolo yango ekatana. Me bandeko na yoki Tigre Noir na ba audio osto solola na landi kuna ndenge lobi vraiment makambango yango te. Et puis ba preparaki yango na yebi yango ndenge nini na yebi parce que Tigre Noir tangu abando benga ngai eloko liboso aloba nanga papa Robo soki nazo bengo kokimbaka nonga te na telefone na monaka olinga koyamba te okanisi nga na kosilika pona ba émission na yo. Nga lobi Tigre eza bongo te naza na mamero ebele na ba telefone ebele. Et puis téléphone yo ezali eza na internet. Donc bato babengaka ebele yango ata nazo yoka na yambaka nanga te parce que soki nazo sala likambo naza na tina te nakende yamba telefone. Ezala urgent te nakende yambaka te. Ponga moko awa nazalaka nga moko na makambo kosala. Alors Tigre Noir to continue kosolola. Abandi kobetelanga siko boye. Alobi papa Robo notangu azoswananga makambo oya Karine ata asolaka mwa ndambu atala. Soki na deviango asolaka kaka. Si malobi nanga ou bien soka comprendre nazo devier makambango mingi sima alobi nanga papa Robo makambo nazo lobano na yebi yo okolobano na moto te na yebi ekozala nango bongo yango nazo lobano po soki naza na posa na loba boye mbele si na loba ale Tigre Noir alobi nanga babengake deja na ba chroniqueuse na ba chroniqueur ebele balingi kaka aloba. Bo comprendre tina nga na lobi émission ezalaki préparé po atangelanga pe kelike bato pe babengi ye. Alors Tigre ayebi babengaka ye babanda kobenge banda kala. Tigre azalaki na posa ya koloba te ou bien amonaki eza moma te ya koloba. Na koloba kutu tege azalaki na posa te ya koloba. Po tango azoloba nanga elakisi aza na posa ya koloba. Soki pe alobi yango lelo elakisi kaka azalaki na posa ya koloba. Mende azwaki moma te to occasion ya koloba boye ndenge autoloba. Mais eloko na kamwe Tigre Noir a modifié makambo mais na tranquillité nyonso. Pe bino ba oyo bolandi Tigre Noir mingi na kati na bino bondimi makambo Tigre Noir alobi kaka vérité aza sincère. Oui, ngai papa Robo soki nazalaki na place na bino nalingaki na loba pe Tigre Noir alobi kaka vérité azali sincère. Nalingaki na loba bongo. Surtout awa bandi mutalinga ye Karine yete mutalingaki en tout cas place wana bino nyonso bokomi na kikutime. Biso babantu mobali mutalingaka mwasi ye alingisi mobali liboso awelisi. Alors makambu Tigre koloba nyonso yango bondimeli ye. Menga papa Robo lokola makambu kaka oya lobi na bino sa loba nanga na modèle mosusu. Ndenge na lobi na bino na tikaka ye aloba. Mais na posake ba question te na deviaka sujet. Mais zali na maloba mosusu sokwa lobi na posake question te mais même maloba
na lobakango na ndengi mususu pote aluka moyen à comprendre situation likambo lobi ou bien na loba na ye olobi boye pona boye. Na pesa bino exemple ou bien na loba exemple te me na loba kaka makambo oyo Tigre asololi na bino. Tigre alobi Karine Mokonzi na scène ya jalousie asala makambo boyoki pe Karine asota na fenêtre boyoki Karine azalaki kogangela ye bisika ya bato oyo barespektaka ye. Alobi na bino bongo soki pe bobengi bato wana barespektaka ye bakoloba oui elekaki penza bongo biso na Tigre tovandi na biso serie. Tigre alobaka eloko te mwasi oyo aye penza kogangela ye tozalaki ebele. Tigre akobima na raison me bandeko Tigre ayebaki Karine Mokonzi akoya kogangele akoloba pamba te soki Karine agangaki Tigre aprovokaki amanipulaki ye stratégiquement parce que ayebi ke azo dominer Karine aza na esika ya kokende te. Azo dominer Karine atia biloko ne ya ndaku na ndaku ya Tigre. Azo dominer Karine po Karine mutu apeselaka publicité ya libala na bango na kati ya internet. Autrement dit, publicité na 5 planètes. Alors Tigre Noir mbala liboso akutani na mwasi azana makambo wana nyonso. Tigre Noir azalaki sir na ye. Yango soko asali likambo ayebi ki Karine akokosilika na likambo boye. Na likambo boye akoki pe kokoma na jalousie makasi. Na likambo boye akoki pe kogangela nga devant bato ba respectaka nga. Donc Tigre Noir yende mutu azalaki kosala ba manigance wana nyonso oyo alakiseli biso Karine Mokonzi aza na bizaleli mabe. Bizaleli yango yende mutu azalaki komema ye bongo. Bandeko na yebi yango parce que na solola na ye. Na yebi pe mibali o baza lokola ye na ba comportement boye. Na yebi pe basi oyo baza boye na ba comportement ya boye. Na ekzo comprendre pe Karine Mokonzi ndenge akoki ko réserve te agangeli na miso bato. Ponga papa robo ndenge na zaboy. Mwasi ata na lingi yo, to na lingi yo te, d'avance so na lingi yo te na ozano te. Soki na lingi yo, to na zo supporte kozana yo, ata na lingi yo na bolingo ya normal, ya makasi te, ata na lingi yo na o ya makasi, zala se soki ozo provokenga, simanango na miso batu ocha kalme, potango kosalika moko batu bakomona te, alors nga na kotika, na koya koswani so na ndaku, ndenge balobaka ke mwasi na mobali na ndaku, zala sir na koswani so te ponga na swanaka te. Mais na kofingo pendant moins de 3 minutes, elekaka 3 minutes te. Na miso batu bakoloba penza, oyo aza mobali te. Parce que même na miso batu, na kolinga na mikitisa te. Soki batu wana bakozwanga mabe, en tout cas, pananga nazana tina te. Po batu na mukili, tozali 7 milliards, soki bakokende. Na ko pesa pe explication te, mwasi oyo abanda ko provokenga, ou bien likambo boy. Na ko finge o nyoso na lingi, même ya mama na ye, ata mama ne azawana. Soki pana bango ba finga ka bongo te, libale kufa akozwa décision. Parce que ezana makambo, ngai soko tumbolinga, zala sir, même devant bila, na koko peso likofi. Ezana makambo pe na kokipete. Alors, ndenge moko, Karine Mokonzi, soki agir alakisi, ye azali la baronne. Soki o provokaki ye, soki o moneli ye yuma, siko batu ba mone soki ndenge nini, ako gangelo na miso batu, oyo ba respectaka yo. Yango asalaki Tigre Noir. Bandeko,
na yebi comportement wana bokomona ngo ya bavoyu ya batoyo baza soki ndenge nini batoyo mito esalaka soki ndenge nini mais nga naza d'accord na Karine Mokonzi agir ndenge ezotinda parce que ye azali Karine Mokonzi ndenge aza wana po soki likambo ezweli ye bato oyo barespectaka Tigre Noir bango te bakozwela solution soki pe bazweli ye solution seke baza bato moko bakomprendaka makambo bayebaki makambo wana etali bango te même baswanisi Tigre na miso ya bato to nini. Alors makambo nyonso oyo eleka na château na lobi bolongola moko te oyo nyonso Tigre abimisi ya mabe ezali Tigre mutu a créé yango et puis boyeba yango bondima te Tigre Noir azalaki na bolingo makasi ya Karine Mokonzi kaka nde amonaki Karine Mokonzi ye adomine Karine Mokonzi na sens nyonso po parce que Tigre Noir badominaka ye deja na basi mosusu badominaka ye sikoyo ye lokola Karine Mokonzi nalobi te ke Tigre Noir adomine Karine azomvuka na nyonso non bongo te Karine Mokonzi lokola ayepa na ye donc akangi ye en otage yango yazomona ngo deja aza na pouvoir po aza okalikile aokendele ndenge nini aza na esika kolala te azokomisa bolingo na nini akondima te ayoka soni donc aza okalikile makambo ebele ndenge mibali mosusu bakalikilaka mwasi oyo soki naboyi ye nana kolinga ye to mwasi mosusu azokalikile soki mobali oyo abimi na ndaku nana kozwa ye soki pe bazwi ye te akomidiembika donc Tigre Noir aza kokalikile bongo or que en réalité un vrai mobali to un vrai mwasi soki ozosepela na mwasi wana te okoki kokalikile oyo koyela ye te yoka bwana ye soki azangi esika kokende akende kaka atokobenga bambila abima soki abimi yo obosani makambo na ye obandi makambo no mosusu okokalikile ye te okoimagine pe te soki akolala wapi soki akozwa nini un vrai mobali akokalikile bongo mutu soki olingi ozala ne susu te kokalikile eloko te luka kaka bosepare na ndenge nyonso abosepare soki okobenga mbila obengi abimisi ye soki bakiti ne kopola libanda epola libanda osali bongo mais soki otie na ndako otiki azala elobi Tigre Noir aza kolala azokanga miso po azalaki na confiance ya Karine Mokonzi confiance te mais amour bolingo mutu azalaki na confiance na yo eza nde Karine Mokonzi parce que yo ozolakisa yo mutu oza très important seke ya yebi olingi ye te alors soki otiki alala wana aza na confiance no mais yo soki otikaki ye eza mpona amour parce que eza ndaku na yo eza ya Karine te yango wana Tigre Noir makambo nyonso aye nango aye kaka ndenge tozomona bato nyonso oyo bazosala baémission mikolo oyo contre Karine bazoya kaka pona bazwa eloko ya koloba misusu bazoya korendre ye compte etanke Karine Mokonzi aza na niongo na bango te Tigre Noir aye pete mpo babanda kobwakele mwa kelike mabanga ya mike oyo esalaka kaka bien mais aye penza po amitia neti mobali moko ya batop na batop surtout eloko ezopesa kanda ezali lisusu foto wana oyo ye tolomo na ye emonani elemba soki bato bakumisaki yango eza penza ya kitoko ya kokemba alingaka maîtriser moke mpo ngai bande bandeli nayebaki Tigre Noir te mutu abwaki foto wana parce que na foto wana mutu azosambwa aza kaka moko eza Tigre Noir ba oyo bazolobela Karine
bazoloba kaka pona koloba. Nakanisa o nazalaki nango ya très important yango wana. Botikala na tigre na bino na ba émission oyo amamikili bino soki bomoni yango ezali penza réalité ndenge bino bokanisi. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça qui topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama. On a nakoza ngisaote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça qui topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama. On a nakoza ngisaote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça qui topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama. On a nakoza ngisaote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.